Nalobi boye toyokana par rapport ya information nyonso ezoyelanga raison pour laquelle bomoni lelo na décidé na ba commanda biso na to kita poto ya ko palper ba réalité au milieu bozo traverser awa mais loko na koyebisa bino boye moi ba information muketo zui bato yo ba osala makambo yo baza bata musika te toyo kana nalobi moi ba information to zui tozo condamner bango parce que ba oboma biso bazo violer bazo yiba mais il faut plutôt yeba que biso ne tozo faciliter bango basala biloko wana yango na ebisi bino pe population na part na bino bozaka na ba droite vous avez aussi les devoirs et vous devez dénoncer lorsque vous constatez que awa mutu moko to moni aza clarté tozo landa parce que l'information nga na zui awa toyokana na lobi boye l'information o nga na zui awa na auto zui quelque part ça témoigne que mutu wana aza muta musika te aza mutu ayebi ndako yo très bien oya yaka kotaka ayebi et ben information na ngo to zui parce que na ko comprendre te muta ya koti azo yiba na loso akena Toyo kana. Bakotika, tokotika ba numéro, ça va? Oui, papa. Mais botika biso na musala to sali to se retirer nanu. Oui. Tozo ba disposition, mais makambo yo salama, je vous rassure que ko sa ma soute. Ça va? Et bino pe bomi batela. Tozoka, bozala pe ini. Po eloko monsieur zawa ezaka te ba côté la bino bandako il y a aussi ba ope ba simba ka ba machette ba mona bino na sakite ba mona bino ndi baza même prêt ya ko kata ya ko boma pe ba et pe bana wana ezaka bano ya bino bozana bango pe na bandako boyebi pe bango mais tamso boza incapable ya ko dénoncer bango est-ce que tozolanda na promettre bino que makambo yo lokola ngamoko bourgmestre na Kitiawa na équipe nyonso c'est pour dire que tolito tia kimia ça va tolito tia kimia donc botika biso tanto kende poto banaki banakala talaka na sa moto mais ça va merci beaucoup